Chers compatriotes, je vous parle à partir de Cabinda, la capitale de la province de la Lomami. Un peuple exigeant vis-à-vis de ses dirigeants se doit de connaître, d'intérioriser et d'adhérer à la vision du candidat qu'il choisira pour la fonction présidentielle. Je suis candidat, ni pour moi, ni pour ma famille. Je suis candidat pour servir mon peuple, en lui donnant une vision, une vraie perspective de construction d'un État qui garantit la paix, la stabilité, le développement et la prospérité. La crise de légitimité, les agressions répétées contre notre pays, le chèque évident de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, la déstabilisation des provinces de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Tanganyika, Maïndombe, Kwilu et Kwango, ainsi que le banditisme urbain, le tribalisme institutionnalisé par le régime actuel et le détournement des deniers publics affaiblissent l'État, annihilent son autorité et exposent notre pays à des pressions et manipulations diverses. Ces contextes exigent des institutions fortes avec un président ayant un leadership fort et exemplaire. Un président qui rassure, qui protège la population et qui défend la République contre les tentatives de sa désintégration. Je suis prêt. Je vais restaurer la paix dans le pays et l'intégrité de notre territoire. Et je vais garantir l'état de droit ainsi que le respect des droits humains. Je vais travailler pour la cohésion nationale. Les richesses du Congo doivent profiter équitablement à tous ces enfants. Fort de la légitimité que vous allez me donner, je vais inverser la tendance et me battre pour faire profiter aux Congolais les richesses de notre pays. Dans cet esprit, je travaillerai en toute responsabilité avec nos partenaires, tant publics que privés, et je combattrai toute personne physique et morale qui exploiterait nos richesses en violation de nos lois et au mépris de notre dignité. Nous appliquerons la règle tolérance zéro à l'égard de la corruption. Je serai un président juste et fort que vous attendez. Grâce à vous et par votre vote majoritaire, ce mercredi 20 décembre, nous transformerons en profondeur notre pays et jetterons les bases d'un avenir radieux pour nos enfants et les générations futures. Ainsi, nous bâtirons un Congo libre, fort, digne et prospère. J'ai confiance en vous et vous pouvez compter sur moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congos. Merci.
Bonjour et bonjour, na bilo batozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui. Ezali bongo branche moko to la chaîne de libération océan du Congo et pas auto akabongo ba Kongomani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto belaka muta papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ko Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka tout ça la kabongo éveil patriotique et pas auto molaka peuple congolais la bolema et pas auto chaka litono na nzete poete obenga ya malamu et pas auto sala ka mosala ya Jean Baptiste et pas auto kabongo basinzili kumubeta ka mbela koloba eti tango ezali mabe to telema to bundele kolo biso Congo et pas auto telema ferme fidèle kola baku ke pour la kozela ka lycée kwa ya République démocratique du Congo et pas auto mokundola ka maloba encore on a biso les laboureurs waloba biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse Popo. Ezui et comme la bongo, mon mère de Brinona, Autriche. Ezui et mon abongo yanga mokonzi en Angleterre et ma condoléance na fait mon yanga mokonzi pe mokonzi pas faire bongo ya na ye. Ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique, manana na kunya dolanga États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas Achille Mavena Molongane Mirai Mavena Mboka Yanga Mokonzi na Angleterre ezui comme la bonne maman la jeune Suisse maman de la Suisse maman Samuel Mabolomo toujours ezui comme la bonne Big Daniel Ngenda ezui et mon bongo ba maman missionnaire na plus 30D Nzambe abatela la bino asumba bino azana bino penza na mboka ya Anita Babe il faut que moto pe bakoko lumumba ezui et comme la bonne ba Kongomani banso bisika binso bongo bozali pe boko benga biso to sito pese numéro ya téléphone na ba émission baike botala ba émission boko zo numéro ya téléphone mituna mamo c'est un numéro mamo c'est to benga ndenge nini numéro yango na ko pesa ezali bongo plus 243 81 32 93 396 numéro yango na plus 243 81 32 91 plutôt plus 243 81 32 93 396 plus 243 81 32 93 396 numéro ya ngwana soki bobengi bokozwa mama océan vraiment Nzambe abatela bino abomba bino bonso to bunde tumbala biso pambate to comme na virage ya suka na banzi wana bolandi mwana mboka Martin Fayulu Madidi président eli akolobala bino bongo na Kabinda atelemi apeseli sukulu na ye kolobala bino pour la clôturer campagne bolandi epenza la bokebi to cheki yango pambate bino bansolo yoka yango ba peuple congolais makambo makoleka tellement ebele to kosomba conscience ya congolais te parce que congolais ba kosomba conscience na été congolais esengeli azana mayele obi keloko eza ko kamusanga ki mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tina suka akosala kama makambo malongo banete na koyeba te ezali nini to nini boyoka na eloko na banyangala kata wana oyo baza komikosa na liboma nako sangisa parlement oya biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda boyoki yango nalobi boye mpona oyo ayoki te lisasi ya liboso banyangala kata wana bakobeta na Congo to mboka ya liboso bakokota na liboma oyo bazwi yango na kosangisa parlement en congrès po loi constitution eza kopesa ngai droit wana nasangisi bango en congrès nasengi bango autorisation na banda bitumba na Rwanda na banzi bolandi la bokebi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo kaka ye alobaka la biso Kagame moninga kaka ye ayebisa biso ba Rwanda bali bande ko la biso kaka ye moko abengi Kagame Hitler kaka ye moko akomi lisusu ete na kosenga la parlement na kolukala sa congrès so, mais est-ce que Félix aza komi kosa aza komi yeba nazo comprendre te
Félix a évité que est ndenge ezali wana tindiki to okende bona virage ya suka akokoba bobele kokoso kobiso tina suka Félix akokoso kaka akoko kata mawate guerre nini akosela biso semblé lokuta azokosa banani bao bayebi ete azo comprendre te azomona na éviter le peuple congolais na éviter eloko nini ezoleka po toyoka pe ba discours abongo bato bakobetela boko quoi toko boy pekisa mutu choix na été mais ba yiko ngoma libosala pe makambo elongo bani po bato ba mona bilo bato toko bima lokwa banyama na molongo mobimba pamba te bato bakokotola biso malamu te boni mabe boko komisa yango bolamu boni pe biloko bilongo bani te boko linga boyoka yango tolandanga lokwa etene loko bakati ona top comme nyonso na yebite soki zaika soki ba résultat est proclamé Félix Tshisekedi vainqueur te nini ekosalema mais wana tunanzambe le 20. Il faut accepter le résultat. Ah non, ça dépend. Je ne peux pas dire qu'on a accepté ce qui. Parce que au Yebi, Makambo, l'opposition a pété, on a organisé. Moi, je vous dis que ont organisé Makambo et Belé à Somme, Namboko. Les résultats de la CENI, on parle de résultats de la CENI. Balouki Tina Barus, Jean-Pierre Bemba Lobagi, Tina Barus. Et aujourd'hui, j'ai même eu les numéros russes où ils allaient tenter de pénétrer serveur. Banda to automatique no lelo. Toka moete président sortant ko lobaki ba opposant ba liba tricher. Bande ko nangai. Et comme ça tala bato banda ko tune mituna. Bato bolani ngo alo ya large la top Congo bilo mo bomoni. Na habité Félix a recours à peuple qui 100 jours et Simbaki. Le Félix a intimidé ta journaliste. Parce que couper, koyoka, d'autres ont compris Tétina Souka. Binomoko Bolandi. Comme moi, depuis mon qui les banda, président a colbaki votre opposition va tricher. Opposant va tricher ndegene. Denis Kadima ya Félix. Cour constitutionnel ya Félix. Basoda ya Félix. Ba milice ya Félix. Cour kumuta kolamba Félix. C'est quoi bango ba okele ko tricher la place ni. Ceux qui vont comprendre besoin mon été il y a un sang de papa. Ceux qui vont comprendre beaucoup que l'élection ba seli biso ya mbangu ya kosimba te bande ko langai. Ba bureau ezala ngo penza te. Donc na mboko dire l'élection te. Donc beaucoup to vendre de ko intimider ba to ke ba ko kata ba réseau le réseau ezaki pa madame te. To éviter ba ko ngaba kata réseau na modèle ni pour réseau pe la ngo pe ya biso te to so ke utaka soki Rwanda e baluke le biso botiti e ko zonga congolais ça ne loko te mais baluka ka ko intimider congolais peuple congolais to ali na temps auto milinga pe to linge kolo wa biso to ali na temps oyo na éviter débat ezoko bakaka to ka pe bemba top congolais na lobaki. Je pense qu'il était important au moment actuel de pouvoir éclairer la population, parce que c'est un choix qui est important, le sommet de l'État. Et je pense qu'il était important qu'on puisse également expliquer que la personne que vous parlez ici est d'abord un menteur. Parce qu'il ment partout, il ment auprès de tout le monde et il ment systématiquement. Dans les dossiers que vous parlez, parce que j'étais également aussi attaqué là-dessus, et j'étais surpris d'apprendre, parce que je ne l'ai pas suivi, mais j'ai suivi une bande qu'on m'a envoyée, qu'il aurait dit sur une radio internationale, par rapport à une question qui était posée, s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé, le jour où j'ai demandé au niveau du stade de Massina, qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait, ou l'accusait d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave. Parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Et ça, c'est terrible. Et je dis que vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa, tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis, et dire que vous êtes zambien et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. Je veux dire, ce qu'on demande à un président, c'est de dire la vérité à la population. Ça qu'on demande à un président. Plus grave encore,
Lorsque le monsieur dont vous parlez, en 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis. 2013, c'est les premiers dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qu'il est arrivé aux États-Unis. Il a commencé en 2013. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que Zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo. Et vous mentez également à l'Italie, parce qu'il a également la nationalité italienne. Ce qui est grave, c'est que lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous considérez que le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. Vous, gouverneur de cette grande province du Katanga. Vous avez dit que vous avez suivi... Pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. Bande Kolanga, il a besoin que ces campagnes qui étaient Moïse Katumbi, Liami Misaknamino. Moïse Katumbi Penza à Liami Makas. Cela veut dire tout ça au mot, on a raison que sondage Moïse Katumbi. Dazo le kile makamnyoso. Pambate basimbi Moïse Katumbi lokole loko mususu. Basimbi Moïse Katumbi lokole loko mususu. Moïse Katumbi fait peur. Mais bon, bang nebeso bako mumani ezali. Ezali te po tozala babemba monoko moko jamais. Ezali kaka parce que tozo douter na Moïse Katumbi po tozo mona etuluku ya bato sima Moïse Katumbi. Yango tozali koloka. Kaka la bandambo ba irno ba pesi solo ka bango baza ko banga. De kolanga tango zo kende candidat na yo au 21. Tango zo kende ko voter candidat na numéro 21. Attention na ko chama misapi na machine. Ko chama misapi te. Toyebi ke ba fichier électoral ezate. Ko chama procédure nyoso yo zo kende ko kuta kuna. Ko salela yango te. Fungola miso na. O chama misapi la machine, do banga na ko chama misapi la machine te. O comment la papier mo ba ko lokota na yela ki yango te. Bo pesa ngai na voter na tala ya. Oza ko voter utile. Pourquoi candidat na numéro 21 pour sauver patrie na yo. Bolandi langage à mon amboka Félix Antoine Tshilombo du début jusqu'à la fin. Vous comprenez que vous connaissez et nous comme vous connaissez. Bolandi entourage d'abord on basa les campagnes ti baseli ici, il moko besoin résolution. Bolandi. Alors poto za la kimia na mboka. Pombo ka la biso ete kamate. Po Congo et le mwana bombo. Candidat na bino ezali bombo Martin Fayulu Madidi. Vous allez coacher pour nani? Parce que Martin Fayulu Madidi alingi na écouter ka Congo te. Bande comme sous langa opposition o pe ba ko sepela. Ete bacha Martin Fayulu maboko. Boya tango ezali pour tozo bunde tumba ya mboka. Élection autour qui a monté à Kalakala. Et c'est une élection à Malamonte. Parce que vous avez comment été élection moko ba précipité yango. Et zali penza na ba norme té. Et salami na sens no lenge té. Non, ja. Dadi, okola la wate dadi. Dadi, okola la wate dadi. Dadi moimi. Dadi moimi.
kokota munoko na balabala awate bazabana mame bana changwe take oh mama le oh mame le di mame oh mame bana changwe take oh figa akaye oh bako figa bakoleba abiso kakana dige oh bako kende bako songe abiso kakana paure take oh figa egle oh songa egle